Merci na bino nyonso nde bolanda biso na kati ya JKL Info News. JKL Info News abonné na biso nyonso bolanda biso vraiment na JKL Info News. Merci na bino tout besoin toujours continuer ko s'abonner toujours, vous continuer toujours. Merci na bino nyonso na sima caméra na bosanité papa Dani Welo na bosanité américain pio ya nzambe na kati ya Canada. Lelo toye ko yamba artiste musicien na kombo ya Sam Alanga. Donc sans plus tarder to ko tsaye. Bonjour Sam Alanga. Ouais, bonjour. Ya papi Kikomo. Na sepe di fort. Mbote lisusu na bana Congo. Mbote lisusu na mokili mobimba kwa. Elala te. Tozana pona bino kwa. Donc lelo pena na ye pena pana opo. Na pesela makambo ndenge ezali po elala te. Yebika makambo ndenge ezalaka. Mbote na papa mokonzi ya mboka Pachi Beton. Vraiment en tout cas makambo yo sala na mboka ezomonana tozopesa ye temps kokala traiter makambo ya bien quoi. Ah ouais. Donc na ebité. Merci vraiment tozana Sam Alanga. Ye bongo toyokuta bango na répétition. Et pas il y a orchestre na bango ezali Spirit Band Elei Santa Spirit Band. Il y a Yemoko Jimmy Lito Melakampe Fils de Morampa. Bon. Moi vite fait présentation Sam s'est présenté dans le moment muke. Tozonga ma Sam Alanga aza chanteur 40e voix expliquer non. Ouais. Sam Alanga moya aza pena chanteur polyvalent. Pour biso ba 40e voix to yebi yango te quoi. Depuis école à Indusa, to mesana déjà que chanteur anana pas kitaka na se. Donc vraiment Sam Alanga moyi chanteur na bino aza polyvalent. Côté makinu, côté nyonso donc en tout cas to kokolaka. Alors toza toujours na kati Elei Santa Spirit Band où ya professeur Mourankoze to landela ka philosophie ya ibénéisme pour être ami de Kester to balia na ebadi esika moko eni ko lobate qu'il est Kester. Faut faire aussi sa philosophie. Faut l'accès tout que yo alobaki ke aluta continua. Mais lelo ba yuma ba kokala bango ko sala ba faire te. Banda batikela bango ba charge yango ba kokala bango te. Ainsi que ya lolo mutima le cœur. Le cœur, il y a le long team de producteurs, le président de tous les producteurs africains. Merci na bino nyonso nde bolanda biso na kati ya JKL Info News. JKL Info News abonné na biso nyonso bolanda biso vraiment na JKL Info News. Merci na bino tout besoin toujours continuer ko s'abonner toujours, vous continuer toujours. Merci na bino nyonso na sima caméra na bosanité papa Dani Welo na bosanité américain pio ya nzambe na kati ya Canada. Lelo toye ko yamba artiste musicien na kombo ya Sam Alanga. Donc sans plus tarder to ko tsaye. Bonjour Sam Alanga. Ouais, bonjour. Ya papi Kikomo. Na sepe di fort. Mbote lisusu na bana Congo. Mbote lisusu na mokili mobimba kwa. Elala te. Tozana pona bino kwa. Donc lelo pena na ye pena pana opo na pesela makambo ndenge ezali po elala te. Yebika makambo ndenge ezalaka. Mbote na papa mokonzi ya mboka Pachi Beton. Vraiment en tout cas makambo yo sala na mboka ezomonana tozopesa ye temps kokala traiter makambo ya bien quoi. Ah ouais. Donc na ebité. Merci vraiment tozana Sam Alanga. Ye bongo toyokuta bango na répétition. Et pas il y a orchestre na bango ezali Spirit Band Elei Santa Spirit Band. Il y a Yemoko Jimmy Lito Melakampe Fils de Morampa. Bon. Moi vite fait présentation Sam s'est présenté dans le moment muke. Tozonga ma Sam Alanga aza chanteur 40e voix expliquer non. Ouais. Sam Alanga moya aza pena chanteur polyvalent. Pour biso ba 40e voix to yebi yango te quoi. Depuis école à Indusa, to mesana déjà que chanteur anana pas kitaka na se. Donc vraiment Sam Alanga moyi chanteur na bino aza polyvalent. Côté makinu, côté nyonso donc
en tout cas tokokolaka. Alors toza toujours na kati LA Santa Spirit Band oya professeur Murankoze tolandelaka philosophie ya hyménéisme pour être ami de Kester to balia na ebadi esika moko eni koloba te qu'il est Kester. Faut faire aussi sa philosophie. Faut lakisa batu pe yo alobaki ke aluta continua. Mais lelo bayuma bakokala bango kosala ba fierté banda batikela bango ba charge yango bakokala bango te. Ainsi qu'il y a le Mutima le cœur, le cœur, il y a le Mutima des producteurs, le président de tous les producteurs africains. Là déjà. Donc pour que si tu avant ça la daichu na yo ça daichu pour abula tika biso bana likombe asa daichu avant ça daichu ça biso be. C'est là non atika bino bana likombe mais Victoria ali atika bango bana likombe bino siko boleli su bana likombe na ebité. Ah mais oui, bazoko kana bango bouloté. Ce qu'il faut dire vrai, bazoko kate. Pour banda basikela mon pobiso za indusa non limite. Soki professeur Murankoze atikaka mouvement le baraka ya luta continue après yebaka ke un jour bako réincarner zon point. Parce que batu wana obiyo lobi wana bayuma bazoko kate. Pour faut dire ça bayuma banani. Pour Victoria toyebi vina biso José Mobiala nde afanda wana bayuma siko banani expliquer non po ba misu pe ba kana mikili o bakenda mikili batikala veke sa mema Victoria musu bakenda batikala na mikili siko na ebité o ya mikili to o ya vie Joli Mobiala expliquer non bien. Bon na ministre yo biso za te pona okofula bayuma zo pona po misu pe bakota te bakota te depuis bena guerre banda bakota te ovemo pando esa bon chikicha cha kata no kansa bokota mouvement donc bakota te pour la otangi wana bakota likolo kuna so pena avec Kester asala daichu pena ya daichu pena avec masusa pena na ntima ya lolo mutima pena boebu eza pona bayuma na bilanga ba chinois basala de koka na mikili bakimi basala pena graki malumalu donc veut dire mouvement amemino na mikili na okivu bokongi na mona okivu bu mutamemi bino bokomo yese Kester su kombo karni so bon donc veso asala daichu za pona ba problème na bango po basala ki malumalu na kata nord Kivu so bon basala ki malumalu donc ngabe nga pona bazabilanga ba chinois bayuma ba otika ga bayuma Indusa non limite. Pour te dire vraie question on a zongi sikoyo nous ne sommes pas Victoria Lesson. Je t'ai bien dit que nous sommes LA Santa Spirit Band. Ce qui veut dire que esprit dédié. Tout en équipe. Né fait à Salaraka la Dream Team, Dream Band. L'esprit d'équipe. Ah ouais. Parce que biso toza LA Santa Spirit Band. Donc esprit dédié, nakata qui esprit d'équipe. Donc nous ne sommes pas Victoria, mais nous travaillons avec la philosophie héménéisme. Nous nous sommes Kester. Donc esprit dédié, nakata qui esprit d'équipe. Donc nous ne sommes pas Victoria, mais nous travaillons avec la philosophie héménéisme. Nous nous sommes Kester. Donc incarnation on a suko eza Jimmy Lito na incarna vie. Bon, ce total bien, moi je suis pas Jimmy Lito, mais je vais essayer de dire vrai, c'est que Jimmy Lito nous rencontre. Oh, il y a le long mutima le cœur, bavanda grand prêtre, les likunzinga, le professeur Murankoze Murampa, Watari Wambi. Ils ont un point. Donc makambu bayoba, donc yemoko le professeur a benga Jimmy Lito, petit toi tu as dit Melakampe. C'est vrai. La carte il Hôtel de la Gombe en 2012. Il a travaillé avec lui en tant que chanteur, parolier, écrivain aussi en plus. Ah donc Jimmy Lito a fait ça avec KSP Bacha. Surtout on y to comprendre. Tant on a parolier donc c'est que a fait ça PV Bacha, sous na habité sur les allées expliquer non. En court terme, je veux dire que simple vérité, c'est une information vraie. Après ça peut bayuma Bacha. Bayuma musu to tanga po bayuma musu ba koma ba pasteur bayuma musu ba koma ba pasteur po série na ba série mo bo watari wa mda kitaka na ba kisasa na ba kin on a tout répété na citadelle
esala peke yo peut répéter en citadelle. Ah mais oui tozala etant que Indusa cours à Sorbonne tondozwa cours par correspondant quoi. Etant que kimvuka quoi. Esala que vena biso tangi kombo wana aya. Zombrand. Ngana na ofula ba yumati. Vena biso tanga ko tangi kombo wana aye. Tant que professeur Mouranko c'est bien top, va passer la chantoga, va passer la chantoga, elle m'a gagné à la gana, katadi, chikicha, cha. Que non, au moins, père Alleg n'a bien aïe. Père Alleg n'a bien aïe, faut passer là, Indusa. Bengi père Alleg moya. Bengi père Alleg, bengi Fantomas moi, zagi wana, à cause ne, l'isola lito iga une des alara. Fantomas a expliqué perpangulaire que non, père ya lobby, a passé l'année quand t'as 20 jazos, soit a passé chantoga, père a fâché, donc jazos a fâché, 20 jazos a fâché. Vous comprenez? Mais ce que les gens comprennent, dès son vivant, il a refusé de chanter avec lui. Mais les gens comprennent, grand prêtre Mouranko, le fils de Mouran Paye, le professeur, tant que vous communiquez aussi la mienne dans la mille, mais tant que vous avez fait le logo, dès son vivant. Mais quand il est mort, bon, on a famille. Nous, c'est pas la famille, nous, c'est la musique. Nous travaillons avec la philosophie héménéisme. Ah, c'est bon, on a eu beaucoup de la répétition. Vous préparez disque, vous préparez concert, vous préparez single. Bon. Il y a papi qui como encore boire un trésor comme Madelil et certainement aussi aux alliés à Mokolo Legi Bango Dipo et mon ana déjà na mutuna na lo baboye parcours oyo ça vient de loin Oti Musika nous avons déjà un maxi single déjà en pleine année déjà dans la terrain déjà dans toutes les plateformes on prend il y a téléchargement les alliés essuyer vos larmes Studio Pactol, groupe Pactol, mon producteur Lolo Moutima, Masaela Gibiso. Pour le moment, Lolo Mazana Katia Djoubek, salutation Mebele, Tozana Samalanga, bon incarné Gafi. Y'a solo. Quand tu dis réincarné, on a compris maman comme ça. Pour le moment, Tozo Landelasco réincarnation. C'est tout un album. Album de 10 minutes on met la camp. C'est son premier disque. Pour tout le monde, les sons ils jusqu'à kaka maxi single et suivre vos larmes mais maxi single mais au pena album réincarnation. Nous faisons la réincarnation mise en place. Juste en octobre là, quand la mine était, tout lancé déjà réincarnation mise en place. Clip les déjà dans toutes les plateformes déjà. Maintenant le commis dispoté, tant européen c'est là déjà pour ceux commis prêt. C'est la réincarnation mise en place mi-octobre awa. Ceux qui producteurs ailleurs pour ma communion sur tout ok. Donc ça aide tout ça les bilans clip à danger. Oh bah yuma ba koko osala te na bambonga ba danger ba pesa bango. To ça les bilans ba chanya danger ba mon kota ba composition bo vraiment sakana. Comment ça va ba pesi bilans na championnat boyemba bo bino royemba mais c'est le professeur mais c'est le docteur mais c'est l'avocat. Ah boni boyoko. Bo comment ça va na champ. Yango na ngai psa lolo ba nyonso ba lo ba baza ba yuma. Banda Mouranko za daya ba ko kana ba royemba te. Bakokana moko bina te, bakokana mo rien na terrain bazate. Mais na sepeli po nzamba sali grâce to la musi bango. To la musi bango ba komi oloba, mais baza ba yuma di. Po fuka ma place boza ma boko likolo po so blaguer tout re. Na tinda pichu versas abdame bino na badi. Yana la bena ya nono bina fa dame bino na badi quoi. Mais oui, ba komo l'exama elle est trop. Dans le but c'est que essuyer nos larmes, on a nous expliquer single bobeta, essuyer vos larmes. Essuyer vos larmes. Bon. Yana la bena ya nono bina fa dame bino na badi quoi. Mais oui, ba komo l'exama elle est trop. Dans le but c'est que essuyer nos larmes, on a nous expliquer single bobeta, essuyer vos larmes. Essuyer vos larmes. Bon. Single, on a combien de titres? Réincarnation, on a combien de titres? Bon, pour le moment, essuyez vos larmes, mais bima kezelo au monde déjà sur l'argaki. Na Paris, ils ont bougé ma belle, na Londres, ils ont bougé. En plus, na kin pesa qui carton nango. Ngelo kamusinga moto yo, asombi CD.
akoma oyeba banzembo mosusu koleka ngamo oyemba ngo bakisa baniance na ye po héménéisme ekoteli na corps quoi essuie volarme ezalaki na 5 titres plus bonus moko ezali ngembo ngembo wana ezalaki ve na nga dino vangu quoi donc bave oyo mpena babetana tabule rochero po album wana maxi singila eza arrangé na baspécialiste akosangana te baprofessionnel moko ya pambala te ya danger so otali pembeni omona ve na nga juju luvengoka juju she abetela bato ebele na bastudio eza vérité awa mpena yokanisa motu mosusu aobeta mpena diske ebimi to ya bavi na biso ya kote wana to ya bavi na biso ya kote wana mais okanisa vi na biso moko abeti du mais ya juju mutu abeti yango papa juju luvengoka qui est juju she ekoti na bavi na biso dino vangu batravaille wana donc ezalaki eloko moko boye danger donc ezalaki mystique ezalaki na 5 titres plus bonus moko ngembo nazali ngembo na elelo kokundola non baoyiba bayoka ngo na disque. Merci vraiment bino moko bolandi na bosani te Charlène Muyolo na kati ya Lyon na bosani te Eric Bachelor na kati ya Lyon wana na bosani te Mama Social Sam to sentir mais to sentir moi eloko moko boye eloko bo préparé bayoka te eloko moko boye nayebi ozobanga bakoyiba mais source eza eloko moko boye basentir nano ya papi komo so bayibi esopa bango mpona miso makambo te eza deja ya kolambama eza pena ya kolambama biso otardaka te certes na mosika na belanga sele d'ivoire hollandais mikolo na omona kaka mfuata na bilele mais baplan wana mpe foti nango bakote oyo po biso tokobunda guerre yango bayuma tala kaka balobaka faut pas sous-estimer la guerre, mais quand tu connais pas la force de l'autre, mais l'autre en gros, tu es bien sûr, ils avaient au lamba, ils sont tardés à rater. Et certes, la musique à la ville en a scellé d'ivoire hollandais. Mikolo na mon la kaka mfuata la bilele, mais va plan on a fait faute na ngo bakote. Pour biso to bunda guerre en bayuma, tala kaka, balobaka faut pas sous-estimer la guerre, mais quand tu connais pas la force de l'autre, mais l'autre en gros, tu es bien sûr, force d'abord déjà, alors là au moins ils ont makala trop pour na obanga pe benda plan mon mais na obete la bon non et là au moins il y a réincarnation mise en place c'est quoi ba senti na obomba obomba su de ba senti obomba de mavandisi ngala baya bakize nzambe nyonso mpo bakoki mobali na nga nte sele nibwango nazwi yanga mobali ya holande sele dibwa hongo. Merci vraiment bino mo bo sentir ya olobeyate boyoki donc bango ba réincarner ga vie bazo landaka lokola vie bana bango Victoria tende balobi mais bazo landaka idéologie vie ne vie abandaki kopese la kunga donc bango ba landaka vie bon par rapport kaka ya information Bastard des Martyrs hier Bastard des Martyrs hier Sam alanga pona bino spirit subani na ebite omoni la mamango ndenge nini pona bastado fali po pazawana héritier wata fait rigola alobi ocha année prochaine bino pona bino eza ndenge nini. Bon, on comprend que pour la biso soki biso pe to sala nini to pona ndenge bato ba te moi analyse pona nde ozomonela bastade yango ndenge ebetama moi analyse par rapport yo ozomonela yango ndenge nini. Ah ouais, coup de chapeau pona ba ya ba obule ba grande salle eza pena innovation mo bien po balobi
la foi vient de ce qu'on entend quoi. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Celui déjà le roman où ça lui ok au pousser bêta déjà le roman bongo. Faut toi encourager muto à ça makamwa bongo. Ko celui qui ne weza lokumu ya baya eza lokumu ya mboka na biso. Les jeunes frères balobaka mboka na biso to linga ngoka bongo. Non bon, faut faire devenir ces pays grands. On prend toi vient la biso bani nti. Ne na utola baba yuma bakima na bamikili babilanga ngabe ngo babilanga ba chinois. Ngo bakima bamikili babilanga ba chinois ba mais ça yozo tagué bango fort. C'est que guerre ezali tondé. Bango banani ya papa. Mais ozolo baba bilanga ba chinois. Mais oui, yo ebi ke na taqué bilanga ba chinois, so ebi ke bilanga ba chinois ezaka wapi. Na bango banani ebisanga siko bango banani baba yuma en plus to banga bango te bango le ba paka to paka binote franchement nous on travaille toi au moins baya na ebité baya bazanga zuka tango sune on a biso to ya wana bosa meloko moko na insima ba sentir pour TV za radio tende balobaka yo ebikaka ba sentir bayiba bayoka mandong mamango ndenge saleli na bosante na pesi bambote epai ya Caramel Bolela Anacleta Bolela na kati ya Luanda en plus nana méchant donc veut dire na salai déjà grande personne po bayuma mususu baopakisa batu soit des accueils na biso toya dit c'est quoi ça oh biso toyika na Congo la biso to telemisa komba fils de Mouramba bino bozo zebino banani ils sont qui pour venir biso Mouramba za dana bantima bon vina biso da sa da ichwa wai mais kotonu baya ba sa ba chantoga misu ba komo beta na bango chacho to revese ba misu ba komo beta chacho oui botike na chacho vina biso mo pa mo konzi vina biso ya ambassadeur mais bino ko côté livesi na bilanga nae biso indusa no limite botika ngote no kwanya papi na sala déjà fashion na fashaki bo bango te ba fashion mais ba fashaki bien otamwana olobaini otamwana ni na kewen veneza bena donc kewen ya osarana te bo bango ti bazana ba opakisa biso te po biso ezola la te na calcul non point donc so meki kewen simanango na pesi $20 ok paye kabri batia pilipili zipa ba pota wana. Merci vraiment bolandi biso bino nyonso bolandi biso na kata JKL Info News balobi bo s'abonner toujours sikoyo to Rolanda moi extrait to landara moi extrait bino mo bo sentir merci. De poner sa sacrifice lo ne bongolia mu manesengo ya papi kitomo manager intelligent masolo nekomitwaka bosoba ya bato basusu balingi kolona te kasi bakowela mbuma ya badebone sa sacrifice lone bongoli ya mumenesengo bakotalisa neteletele one bandanga balingi Kapangala ezali nzambe to ya moyeke
papi ikomo yo moyoki yango donc biso toza elei Santa Spirit Band elei Santa Spirit Band tozotambola na idéologie na philosophie héménéisme donc bayuma batika ko se déranger batika koloba n'importe quoi au biso nous souffrons otala toza dans un quin dans Massassa nous ont répété on mouille les maillots ici pena ici on travaille on mouille les maillots donc ceux qui ont makambo ezo arrivé bayuma tout batomboki balamuki c'est parce que bayoki nungu donc bayoki nungu donc sosa avocado ayebi makambo bien pour sosa avocado mtamemsaka makambo tout bacharge tout donc ye aza wana mutumina au moins kikeste atikela sous bifo ye yo sosa avocado et certa donc mingi ya kolobeyasi oyo ele Santa Spirit donc moya kolobeyasi bayuma bino mo bokomprendaki déjà bopakaki déjà mpe bokopaka po ndenge eza wana bosala rien bino bwana banzembo bwana nzembo te ozalaki na bino toza ekour na bino mutu na bino bana osala te ezalaki na zelo bozata na eloko te mayele nyonso vi adimisaki bosalela yango te yango wana le descendant jimili tomela kampe bino bozana bozopaka déjà na bino bapaster bozopaka ozongi sumaka ma miziki nzambe alingaka bongo te donc naoloba trop te mpona oya ofashe mwelobo moko basentir ezalaki mokolo ya kebo ya nzambe baninga oyo tozalaka na bango balingaka ngai mingi ekasi moko ezalaki na motema ya mabe akendeki kolinga oyo ya ngai fololo donc naoloba trop te bayuma bozela mwa bambote napesi beserta na vie nanga Anatole Poiti sans oublier Ben Kabamba le pétrolier yaki kimvula lolo motsima leker boleki bango nabosani te nabwaki le président des présidents Chikanche place tozali siège à place tozali donc ndenge lewele donc nabosani grand pote sele di bois de certains yo sele di bois donc baopaka olaka nga baplan so bape ali bayoka nsima te donc mingi akolobela te certa ya papi kikomo naye nayebisa bango ke kala tro te makambo ezoya bashe boponda boki danger sniper kwa nzambi ange place oza na mosika coup de chapeau kwa bashe boponde di koma badisaela bango eloko wana Spirit Band kade tobaki elala te Archive Frédéric Mbula Ndomba Saïdi ekolala te mon vieux de Saïma Fungule ekolala te Chobla Dimamba Ilanga Boss DG le fait Miller Jacques Roméo les modulaires wana bayangai certes merci